Toko banda etenya ibale yalina kanabiso mituna pe biano sima bolandi matea matali kokanga motema. Bengi biso na 082 06 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 pe na 09 98 23 97 23. Bo komeli biso na 081 99 66 098. De quoi qui to ya bandeko yo. Oh là là. Tozwa ndeko na nkoma tinde mituna miaye mbote sango pe mama Regine nalingi na tuna kokanga motema oboso ya ndeko asala kayo mabe tango iso eske zali hypocrisie de Bernard ekozala hypocrisie soki okangi motema lokola te na lembi na ngai asala ndenge alingi na okipe lisusu te wana komi hypocrisie kasi kokanga motema moto akolobelingi koloba te oboso ya likambo lokola ndeko alobi moto azali penza makambo mabe asalaka moninga mabe yo kosala nini ya liboso ndenge tolobaki kokanga motema elingi koloba koluka solution na problème oyo kotungisa yo ya liboso yango wana ezali vertu to pe libongi nyonso ezalaka lokola bolingo lokola te mai na kosala esengeli kozala po ya bolamu ya moninga zambi patience to kokanga motema ezali bongo mbuma ya bolingo mbuma ya elimo santo lokola te eza libongi yango wana oboso ya likambo lokola ndeko alobi eloko ya liboso ezali koluka solution ndeko azali makambo makasi tosala boni losambo ezali tokosambela po ya ye kasi tokosolola pe na ye tokosolola na ye kasi tokokanga pe motema lokola te atako tokoluka solution toyebi te solution mbele ekomono no sikawa te zambi moto po te abongwana mbele akoki kobongwana mbala moko kasi mbala lisusu pe po ya kobongwana akokamata ngonga sima ya mikolo sanza to pe poso bongo na bongo yango wana eloko eleki motuya soki ozali moto oyo tondi na elimo santo ozali na libongi ya kokanga motema oboso ya likambo ya bongo kosambela po ya moninga kosolola na ye pe kotalisa ye boni asengeli kochange kosala yango penza na bolingo kosala yango po ya kokitisa moninga te kasi na bolingo soki osali bongo wana ozali kobika engebene na libongi liye kokanga motema. Tokoza pe ndeko mosusu mbote sango pe mama Regine nalingi na yeba tango tokokangaka motema elakisi te nzamba kosala na place na biso na koloba boye pamba te basusu balobaka nzamba kosala kasi azoluka te azozela miracle esalema na yebi te sango soki koloba nini na boko bandeko wana ezali patience te nakangi maboko nzamba sala ngai nakangi motema te kokanga motema ezali likabo to libongi ya moto oyo ami pesi pote aluka tokosala boni pote to bima na situation oyo pote to bima na pasi yango kokanga motema baboko bakobenga ngo endurance to pe fermeté kokanga motema lokola kozala makasi kokanga motema nde yango wana kozala makasi oboso ya pasi oboso ya mikakatano kokanga motema nde yango wana epote ozala makasi ozala na molende oboso ya mikakatano pe ya pasi osengeli kozala bongo moto ya mipesi pote aluka tokosala boni pote tobima na pasi pe akobunda etumba wana penza na molende na mpiko kokanga motema nde yango wana. Patience ezali obligatoire na makambo nyonso ya bomoi to ezali kaka spirituel établi par Nzambe na lolenge akosalisaka bato ndeko maestro Guy Pascal makambo manso okati ya bomoi bwa biso maye mazali na mikakatano
tosengeli kokamata yango to pe tosengeli kotala yango na kokanga motema. Bisika binso mikakatano mizali tosengeli koyeba kokanga motema. Lokola te kobunda etumba po ya koluka solution kasi kozonga nsima te pe kosala yango na elikia po te solution zwama. Zambi Santo Yakobo teni ya yambo molongo mwa misato alobi te soki ba yokisi boyambi na bino batie boyambi na bino na kati ya pasi to pe ba eprouve boyambi na bino ekosala nini kobota kokanga motema. Ezali lokola résistance, endurance, kokanga motema nde yango wana. Kokanga motema elingi koloba molende mpiko bongo na bongo, moto akangi motema azongaka nsima te. Ezali kokanga motema ndenge biso tokanisaka te. Okangeli ngai motema lokola te oboyi kolobisa ngai, okangeli ngai kanda. Ezali bongo te. Kokanga motema elingi koloba koyika mpiko po ya koluka solution na problème pe kozonga nsima te kokende se liboso pe na elikia. Tala kokanga motema lokola mbuma eli mosantu ndenge tosengeli kolimbola yango. Shalom Père Roger, libala nzambe mutu akela yango. Alors soki bato babalani basalimbola mwambe, mwana zoyate, ba patiente kaka to basala lolenge kani ndeko Kimso na Saint Matthieu. Ezali bongo, basengeli ko patiente, koyika mpiko, kokanga motema. Zambi tomoni yango pe na mikanda misantu. Bandeko bakolongana, boko awa balongani, bakozwa libota, basusu bazali na problème bakozwa libota. Tokosala koboni. Bayuda batunaka deja motuna wana na Yesu Kristo kala. Zambi bango bamekaki koluka solution. Solution ya bango ezalaki nini? Ya liboso losambo. Losambo soki likambo ezali epai ya papa asengeli kobongisa nzoto, epai ya monganga, soki ezali epai ya mama pe akobongisa nzoto, koluka solution epai ya monganga pe na kati ya losambo. Soki mbula zomi ekoki, mwana azali te, bakoki kokabwana. Talaka solution bayuda baswaka na bileko ya kala, na eleko ya Yesu Kristo. Ba rabbin balobaki bongo na kati ya ba Mishna, mikanda ya bango ba rabbin balobi te soki bato balongani sima mbula zomi mwana azali te bakoki kokabwana. Kasi tango batuni Yesu alobi te mwasi na mobali balongani bakokabwana te. Longola se likambo etali union incestueuse. Lokola te basengelaki kolongana te kasi balongani. Wana bakoki kokabwana. Lokola te po ya Yesu Kristo atako mwana azali te libala esengeli se kokoba. Kasi eloko na kobeta sete zainde likambo etali elikia. Elikia kokanga motema na elikia. Tala conseil na kopesa na bazali kati ya pasi wana. Te balongani kasi mwana zoya te kokanga motema na kati elikia lokola te koluka solution. Bosengeli koluka solution. Bolemba te, il faut chercher la solution par tous les moyens. Des moyens qui sont évidemment légitimes. Oui. Koluka solution. Tokosala kobone pa ya monganga na kati ya losambo bolemba te. Bolemba te, boyika mpiko pe bozala na elikia. Zambi na kati ya mikanda misantu tomoni te boko bamitungisaki mingi po ya likambo yango kasi suka bazwaki solution. Toyo Kandekoyo. Père Roger, bonjour maman Régine. Merci mingi Père Roger pour na mate ya kitoko, merci. Motuna nanga ezali boye. Kokanga motema ezali pe libongi. Kasi lolenge nini biso tokoki kosalela yango? Pourquoi natuni bongo papa? Parce que exemple na kopesa kaka na couple. Soki moko azali kosala o mabe, yo okomeka okanga motema me ozokoma kaka te, ozosuka motema kosala boni pote okoba kokanga motema wana. Merci mingi papa. Merci la maman. Kokanga motema na kati ya libala
ezali possible ekokokisama soki elikia ezali kokanga motema elingi koloba te nakangi motema na maemanso yo kosala pote ngai nazonga nsima moto akangi motema azali kobika ngebene na libongi to mpe na mbuma wana elimo santu kokanga motema azali moto oyo ata kobotumoli ye ata kobodekuraje ye lokola ye akangi motema lokola tazali na mpiko akozonga nsima te mbele na kati ya libala mpe ezali bongo okomona te moko mbele alembi abandi kosala makambo po te libala ezala lisusu te kasi oyo akangi motema asengeli koyeba te akangi motema po te atako mikakatano mizali atako mbele moko alingi te sila ye po ya ye kosila te kotikala kokanga motema nde yango wana mpe asengeli kosala yango na elikia te ata nde les solutions ekozwama zambi po ya biso bana banzambe problème nyonso ezalaka na solution ezalaka mbele ezali solution ndenge biso tolingi te kasi ndenge nzambe alingi solution ezalaka na baproblème nyonso soki moto alobi te naluki solution kasi nazwi te elingi koloba te aza na solution atie na motu na ye lokola ekokisami te alobi te ekokisami te kasi soki ozali koluka solution oyo nzambe alingi yebaka te ezali mpe ata nde le solution wana ekokokisama. Toyoka Pendeko Mosusu. Et mon père, Bote Maman Régine. Merci la maté à Kitoko ozali kopesa biso vraiment pour ya mokoma lelo. Motuna ngeza boy. Vraiment kozala patient na baboti oyo o moboti o ebinzambe te. Est-ce que bana bakozala patience ya malamu epa ya tata wana polo bien ba ko changer ou bien bana wana basala nini po lelo papa na bango aza malamu po patience na bango ekopesa bango fruit ya malamu lobi ya mibale tozo exemple lelo toza na patience na kati ya mboka oyo bandeko ebele basisi bakelasi bavandi na bandako to patiente gouvernement eko changer mboka eko changer nyonso eko changer mais age ezokende mbula nini oyo bakonzi yango mpe misusu komona tato bazana bakisi bazana maikari science bakota ebele patience yango peuple ya kozala nango ndenge nini po bayeba kozala un jour mpe bazwa misala po lobi nango mpe bazala bato na kati ya mokili mpe na kati ya mboka na biso yango vraiment nakoki koloba mwa oyo nakiki nango yango na merci mingi ezali ndeko Benoît mapesa na Saint-Jacques. Merci na yo ndeko Benoît kuna na Saint-Jacques. Merci na ndeko Benoît uto Saint-Jacques kuna na Kinkole. Motuna ya yambo eyano ezali boye. Bana bakokanga motema po ya baboti bayebi nzambe te ndenge nini. Ezali quand même grâce ya soki baboti bamipesi na nzela ya losambo te nzoka nde bana balingi losambo elingi koloba te bana bakoki kosalisa baboti bakokanga motema ndenge nini elingi koloba te bana batika baboti bafanda kaka bongo basambelaka te mokolo lomingo bana bakei kosambela baboti baboyi kokenda kosambela bongo na bongo bana basengeli mpe kofandisa baboti ezalaka bongo papa nalingi tosolola mama tosolola na ilolelo bopesi bango ba conseil mbele boyebisi pe nganga nzambe asalisa bino po te alobela bango kokanga motema nde yango wana zambi ndeko Benoît na bandeko bayeba kolanda biso tosengeli koyeba te tango tokoloba maimatali kokanga motema bombuma elimo santu ekeseni na kokanga motema ndenge biso tomesana kokanisa zambi po ya biso bato mbala mingi kokanga motema ezali na ndenge ibale nakangi motema lokola te ngai na yo tokoloba na lisusu te omata okita tokoloba na te nakangi motema lokola te nakangeli okanda ezali bongo te to pe kokanga motema lokola te nafandi na ngai na kozela mokolo solution komonono ndenge ndeko alobi po ya motuna ya mibale te tosala boni ba chômeur bana ba ebele penza batangi kasi kelasi basisi kelasi kasi mosala ezali te bafanda kaka bongo bazela ti mokolo solution komonono
wana ezali kokanga motema ndenge biso tokanisaka. Kasi kokanga motema oyo ezali mbuma ya Elimo Santu elingi koloba liboso penza na luka solution. Ko luka solution ya mibale ata komikakatano mizali na kozonga simate na kokoba se ko luka solution. Ya misato na ko luka solution na elikia. Elikia te atandele solution komonono. Atandele na kobimokati ya pasi oyo kotungisa ngai. Talaka kokanga motema ezali na makambo masato. Ya liboso komi pesa. Pote obima na kati ya pasi. Ya mibale ata komi kakatano mizali kozonga simate. Ya misato zala na elikia te atandele okobima na kati ya pasi. Yango wana pona baye bazangi mosala. Kokanga motema po ya bango lingi koloba tete bazela tozela mokolo bako changer gouvernement tozela mokolo régime mususu koya ezali bongo te lingi koloba komi pesa nazana mosala te kasi eloko nini nakoki kosala po te nabongisa bomoi bangai natikaki dossier na sika songolo to pakala réponse ezali négative et ya non ezali ya malonga te to pe banda na kotisaki dossier eleki mibumi bale misato et ya nezalite na sala nini sikawa na bomoi bangai kokanga motema boli bonginde yango wana lingi koloba tete na fandi na kozela kasi na sala nini sikawa na sala o ngai na sengeli kosala na ikampiko ata komikakatano mizali na kozonga simate pe nazana elikia te solution ekozwama na kozela ba changer gouvernement te na kozela régime mususu ya te kasi lelo mikolo miye na mibu miye na sengeli kobimokati ya pasi talaka kokanga motema ndenge elingi koloba loko ezali libongi ezali ndenge biso tokanisaka te kasi ezali penza libongi lokola te mbuma Elimo Santu oyo uti na bolingo ezali likambo ya komi pesa pote obimokati ya pasi tango komi pesa pote oluka solution bimokati ya pasi mikakatano mizali kasi kozonga simate pezala na elikia te atandelo kozwa solution yango wana banganga mayele baloba te la patience est un arbre amer dont les fruits sont doux lokola te moto oyo akangi motema azali komi pesa na pasi penza po ya koluka kobimokati ya mikakatano akomitungisa mingi zambi azali kosala nyonso pote azwa solution kasi ata ndele akobuka mbuma ya kitoko po ya mosala akosala motondi sango tokoyoka pende kumususu. Bonjour Maman Regine, bonjour Nganga Nzambe. Merci po ya mituna po ya biyano bopesaki na mituna miangai na li falansa. Merci Nganga Nzambe. Kasi nzoka nde na mate ya ba kote ya biso balobi esika moto asuki na makasi maye esika Nzambe akobandaka. Tango moso sambeli olembi esika yo suki nde Nzambe ya bandi. Kasi oyebisi biso lisute nzoka ne Nzambe pe akozelaka kimia tope boto epai ya biso. Nganga Nzambe esika wana mwa confusion na mateya tope boni pamba te nga na suki na luki kimia na zuite na suki na ngai Nzambe akoye kosala te Nzambe akontinue ka kozela bobote ute epai na nga tope kimia po ya patience motuna mwa mibale. Nganga Nzambe tokokanga motema boni na to zwandakisa na compagnie to pe na société o ben paiement ezoko régner mokolo na mokolo. Soyez patient bokanga motema bozela mais ben paiement nga kuna futela ndako na bokola kalibota tango musoko mona bato ba yesima ba kozwa misolo mais biso bato yakala bazolo bakaka bokanga motema patience aweke ndeti wapi nakanga ka motema nesika ndenge wana Nganga Nzambe pe ya suka boni na kokanga motema na esiko bazali kotuka ngai ndakisa na lisanga ya bana banzambe na koluka kotia kima kotia molongo makambo yake na molongo kasi nzoka ne ba kotuka ngai tuza pe bato Nganga Nzambe na kokanga motema boni ata kolosambe. Merci Nganga Nzambe mokolo molamu. Merci na Papa Augustin kwa mituna. Merci na Papa Augustin. Nakoki kopesa eyano na boku sepenza mituna miso Papa Augustin atuni tosenge koyeba te kokanga motema elingi koloba mpiko pe molende. C'est ça le mot qu'il faut en fait.
La patience veut dire le courage, endurance, persévérance. Bongo na bongo. Kokanga motema nde yango wana. Mpiko na molende. Eza likambo ya kozela te. Kozela wana kokanga motema ndenge tolobaka, ndenge tomesana kokanisa. Kasi kokanga motema bo mbuma ya elimo santu oyo uti na bolingo elingi koloba mpiko pe molende. Endurance, courage, persévérance, bongo na bongo. Yango wana pona motuna ya yambo. Esika nzambe asuki, esika biso tosuki nzambe abandi. Ndenge tomesana koloba. Elingi koloba te na makambo masusu. Soki nzambe atie loboko te, solution komonana te. Kasi moto asengeli kosala oyo ye asengeli kosala. Tosengeli kosala o biso, tosengeli kosala baye bazwa libiki bolikamwisi. Abiki na maladi to na pasi kasi ezali penza likamwisi. Elingi koloba ni akei na l'hôpital. Monganga meki ndenge nyonso te monganga koloba te ngai na moni mayele mangai masuki kasi sambela ozali mo Kristo. Lukanga nzambe asambela po ya yo. Tinde kwa eko bika. Ezali yoko yandakisa oyo ezali bon kotalisa biso tina ya maloba mana. Esika biso tosuki nzambe asukaka te. Mbala mingi ezalaka bongo. Moto asengeli kosala oyo asengeli kosala. Esika mayele maye masuki zala na likia. Zambi nzambe azali se nzambe. Biso nde tosukaka nzambe asukaka te. Ya solo biso tozali na posa ya nzambe. Tokoki kosala eloko moko te oyo kobota mbuma ya kitoko soki tosali yango na nzambe te. Seuls nous ne pouvons rien. Avec Dieu, nous pouvons tout. Soki nzambe te tokokoka te. Kasi nzambe pe po te abikisa biso asengeli na lisungili ya biso. C'est Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauve pas sans nous. Po te ozwa libiki osengeli kokende pa ya monganga. Nzambe akobikisa na nzela ya monganga. Mbele monganga lembi mayele maye masuki po te nzambe apesa libiki miracle ya guérison osengeli kosambela. Mbele osengeli kobenga nganga nzambe ya kosambela po ya yo bongo na bongo. Elingi koloba te nzambe azali na besoin na biso po te asala oyo asengeli kosala. Tomono kote te nzambe atindi banzelu po te baya kosala o biso tosengeli kosala te. Nzambe apesi biso bwanya mayele makabo sambo elimo santu po te tozwa konzo mayele bwanya ya kosala o tosengeli kosala. Pe ye akosala o ye asengeli kosala. Yango tolobaka te, c'est Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauve pas sans nous. Tosengeli komi pesa, soki to mi pesite solution kozwa mate. Po ya bosukisi motuna ya suka ezali bongo mituna mibale etikali esika ya mosala bakofuta te kasi babi bokanga motema wana ezali kokanga motema na ndenge ya biso bato lokola te bozela mbele na sanza ekoya bakofuta bino kanga motema ezalaka bongo mokonzi akoloba patiente un peu tozali koluka mosolo mbele na sanza ekoya tokofuta bino. Kasi yo ozali mwana wa nzambe yebaka te kokanga motema lokola mbuma elimo santu elingi koloba te zela. Kokanga motema lokola mbuma elimo santu elingi koloba elimo santu oyo akiteli ngai oyo apesi ngai mbuma wana okanga motema akosalisa ngai po te nabunda etumba naluka mosolo atako bafuti ngai naino te kasi nameka koluka mosolo nabunda etumba po te naluka mosolo. Nakobunda etumba wana na elimo santu yango nde kokanga motema lokola te komipesa po ya koluka solution na kati ya pasi kasi na kati pe ya elikia. Yango tolobaki te kokanga motema elingi koloba mpiko pe molende. Na paroisse pe se bongo okomeka kotia kimia kasi kimia ezali te eske okanga motema okokanga motema lokola te zala na mpiko pe molende po te okoba
kotia kimia pe boboto na kati ya lisanga ya bana banzambe. Botondi mingi sango tokusukisa na ndeko yo. Mbote Père Roger, mbote na Radio Maria Mobimba. Nganga Nzambe matondi mingi pona malongi kitoko penza. Motuna na ngai ezali boye Nganga Nzambe. Nini moto asengeli kosala na ngonga kangi motema mingi na kati ya pasi. Azeli pe mingi, ameki pe mingi. Mais malgré cela, kokanga motema na ye eza kobota mbuma ya malamu te Nganga Nzambe. Pepo ya ye amoni ke akomi na suka. Nini moto wana asengeli kosala? Matondi mingi Nganga Nzambe ezali ndeko Gastin Penza uta paroisse Saint-Adrien. Sinandeko uto paroisse Saint-Adrien. Biso to suka kasi Nzambe suka kate. Mo Kristo pe akoyi ko suka te. Asengeli koloba te ngai nakomi na suka kasi Nzambe asuki te. Yango wana lokola meki na nzela inso kokanga motema nde yango wana ameki ndenge inso po te abima kati ya pasi na molende na mpiko zambi yango nde kokanga motema amoni te azwi solution te amoni te pasi ekotika ete azali so kati ya pasi asengeli koyeba te kokanga motema elingi koloba mpe kozala mpe na elikia kotokoki kobwaka elikia te elikia tosengeli kowana yango boyambi elikia bolingo tosengeli kozala nango kino suka bomoi bwa biso elikia babwakaka yango te okomi na suka te nde kozala na elikia zambi moto ana elikia akomaka na suka te zambi ayebi te atako ye alembi ameki ndenge nyonso kasi akoki te Nzambe alembaka te Nzambe azalaka na suka te po ye azali éternel azali na libandela te abandaki te akosuka pete yango wana na ba problème na biso pe biso tokoki kosuka kasi Nzambe asukaka te zala na elikia wana. Botondi sango to kozwa susu ma contribution yandeko Kims Samuel na paroisse Saint-Mathieu alobi si l'église tient tellement à l'indissolubilité du mariage, c'est à cause de la parole de l'évangile. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est-à-dire, le divorce sépare ce que Dieu a uni. Pona baye bazali na kaina mwana zoyate batia kaka elikia buyambi pelo sambo na Nzambe. Oui, merci Nandeko. Ezali ba kamoko très difficile et qui nécessite aussi l'accompagnement. Hein? Ça demande beaucoup d'accompagnement. Yangon balami naib sarabandeko que miracle ezali possible. Kasi Nzambe azali Nzambe. Azali Nzambe le tout puissant, asalaka oya lingi. Yango wana na kati ya ba couple ya bongo, il faut un accompagnement. Bolongani papa a sengeli ko soutenir maman. C'est très important. Pe maman a sengeli ko soutenir papa. Ils doivent se soutenir mutuellement. Parce qu'elles sont des situations très difficiles. Ça, il faut quand même le reconnaître. Il y en a qui ont assumé. Mais qui n'ont pas assumé yango. Susu, ils allaient facilité pour nous assumer. Alors, conseil topé sagalo sambo et dit qu'ezala, papa a soutenir maman. Et maman soutenir papa. Ils doivent se soutenir. Il ne faudrait pas que baluka babuke émissaire. Ezali po yayo, ezali faute yayo. Ouais, le bi faute yayo, le bi faute yayo, beaucoup kendeli bosote. Vous devez vous soutenir et les deux familles aussi doivent aussi les soutenir. Il ne faudrait pas commencer à chercher des boucs émissaires, bah c'est que soutenir. Les amis, ezali déjà une souffrance. Donc là-bas déjà comme on pas si zami ba ko meka ndenge nyoso kasi libote ezalité alors bo bakise la bango pasi lisusu te ko tonga ko critiquer non boza la peine na bango bo sambela po ya bango bo encourager bango bo lendisa bango zambi ko lendisa ba na pasi ezali pe kati ya misala miangolu ya molimo botondi mingi sango liloba bosukisi iloba bosukisi se ko kanga motema mingi penza na kati ya bokono bobe mikolomi ye bokono bobe pandémie coronavirus COVID-19 koyeba kokanga motema boli bongi tope mbuma eli mosanto
lokola te moto nyonso asengeli komipesa po te pandemi eye ekende liboso te kasi esila tokomipesa ndenge nini na losambo kokanga motema elingi koloba komipesa kozala na mpiko na molende na losambo kotosa mibeko bapesi biso oyo tobengi na lifalansa geste barrière mpe kozala na elikia te ekosila nyonso oyo ebandaki ezalaka na suka bobele nzambe moto asukaka te mpo abandaki te akosuka pe te wana nzambe kasi manso mayema bandi makosuka pandemi oyo bokono bobe boye ebandaki pe ekosuka ekosila tosengeli kozala na elikia